Bonjour la famille, bon déjeuner dès ce matin, bon déjeuner dès ce matin. Bonjour, bon déjeuner. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Bonjour, bon déjeuner dès ce matin. Bonjour. Bonjour la famille, pesa moninga bonjour pour nous banda journée qui toko. Bonjour la famille, coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien. Bande konanga na tongo ya lelo vraiment toye ko solo la. Na makambo etali bopeto. Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino. Boboto bondeko na bandeko na église catholique et puis to pesi bambote ebele na toute tendance confondue. Merci beaucoup bambote ebele, respect na ba chef coutumier na biso ingeta kandenge zalaka yenge na bandeko na biso bunudia Congo na église ya PVA Longo. Lelo pe to pesi particulièrement bambote ebele na ba combattant o ba bundaka na bosolo pote mboka na biso Congo ebima na boumbu, ebima na désordre, ekende liboso parce que ezali lokola maman. Notre pays, c'est comme notre maman. Voilà, mboka izaka maman. To botami kuna, eza maman na biso. Donc, to lingi maman azala bien, atambola malamu. To pesi ba combattant, ba mbote ebele, na makasi o bosalaka, na pression o bosalaka, yangwana ka mwata mwa muke évolution esalamaka. Soki bosalaki yango te, bele ti lelo mboka wana tenge to zalta musu ti lelo to changer ta président musu te. Mais so to komi ata na mwa évolution eza pona bitumba na bino, félicitations bambote ebele. Voilà. Donc, bandeko nanga ba onyo so bolinga la danoise, like émission, la danoise ye, like, et aux akito makasi, pesa moi idée na yope, en tout cas, et aux ala bien, partager émission, surtout vous partager yango, et comme ti nambo kanabiso, et aux ala kitoko makasi, parce que c'est qu'on va parler, lelo, et zanango sujet moko boye biango, to salela yango mikolo nyonso surtout toza obligé to salela yango toza koloba bopeto propreté partout place tozali bande konanga isa hygiène la santé n'a pas de prix, santé zalaka na prix te, santé zaka cher soki baby aya okofuta bambongo ebele batu basombaka bamapangu bazaka lofundu nga na sombi lopangu nanga ngai boye na boye naza na bandaku yo koki kutu kosomba te, mais leur santé bandaki maladi yaya bateka bandaku wana nyonso pona kaka papa na bango akoma bien batinda etinga ba Afrique du Sud bateka balopangu basala nyonso parce que la santé n'a pas de prix. Beaucoup de gens ont banda kuana, ont ba bijoux wana, ont mituka wana, alors que docteur a dit avant ba simbayo faut $7,000, faut $4,000. Maladie oh faut pas que traitant en Afrique du Sud, faut pas traitant en Belgique, faut pas ça en boy, alors que toi tu maintenant tu as l'argent ou bien on a poto, ba maladie wana, ba autres traitant ou bien à privé. Bande konanga, ce que toi tu as l'argent, ou le non. Ngai na uvandi nanga kana mbongo nanga te. La santé n'a pas de prix. Okope sa mbongo pe otikali pe mobola pe tamsu vino mobimba ozaisu na mbongo te parce que mbongo so zai na ofuteli ngo ba traitement. Alors pour que to éviter santé na biso ezala bien, il faut total pe tout autour na biso. Et l'eau connaît que ça la que santé na biso ezala mabe. Surtout na olobela mingi na obeta sete na bande kona biso bazana Congo. Salité tout autour na bango eleki makase. Comment batu bakoki ko vanda journée mo baboza liboso ya poubelle. Poubelle wande bomona kawana biloko to bois kawana surtout na ba pays o eza ba pays ya moto. Et comme ka toxique, et comme ebimisaka ba microbe. Et comment va se décomposer car lokola mutu akufi bobwaki ye parce que ça peka biloko et poli et koufi et ko bimisa biloko mo ya bien te o ezali jamais et koko donc eza mabe na santé ya bato.
eza malamu te na santé ya bato. Yango bomonaka même ba toilette. Soki mondela sali toilette atie libulo musika. Parce que ba matière eutaka na libungu na biso tango ebimaka wana ekomaka toxique, ekomaka mabe, ekomaka poison, ezaka sou bien na santé na biso te. Yango no monaka ebimaka. Oyo etikalaka na kati ya nzoto esalaka makila, esali mai, esali graisse, esali bamabiloko ebele. Mais oyo nyonso omonaka ebimaka, o masuba ebimi, o kaka ebimi, nyonso wana ekomaka toxique. Même yo moko ozwika masuba obombi yango na mutu bien mutasubaki na po, obombi masuba wana lo okendo fungula oyo opesa gaz oko po toxique. Chambre oyo ezaki batu bana basubaka et puis propriété ezate batikaka badraka ka bongo basubi lelo basubi lobi solo wana bandeko so koti na chambre wana ko beto na zolo okopi kozwa kosu okozwa ba maladie tuberculose okozwa ba maladie ebele. Alors bandeko nanga il faut faire attention. Attention, salité eza mabe, eza malamu te, même spirituellement. Muto aza salité, mama soko za ka salité, tel état d'âme na yo. Mi tala vraiment, est-ce que naza nani pour na ki la salité boye. Kenga vraiment na lali na tiki salité na cuisine, na lali na tiki salité na salon, na lali na nga donc yo propriété noka o sokoli nzoto bamsu oza na ba okay o sokoli nzoto o parfumé nzoto o lati bien mais ok côté ka pembeni ya fulu donc vaut mieux que to sokolate parce que oyo okei pendo ngasi na sokoli na ngai chance na sokoli mais okei sikoyo koteka pembeni ya fulu bandeko nanga donc ozo s'exposer na nini dans ma maladie nini bandeko nanga. Même au monaka wana ba mama Château Rouge bino ba mama boteka na ba Château Rouge bo s'exposa kapé surtout dans ma période musu boye bambule ezobeta ba place komi ba mai ezobimisa ba solo bozaka ka wana bozo kokende même na poto awa na ba kwe mususu na ba Château Rouge wana na mona ngona bime nzambe yokela bato mawa likambu nini même na poto. Est-ce que bino bomona vraiment ba mindele o penda ba français bayaka koteka na salité wana so bomona ba police erbo bayaka kolanda bino eza pona santé na bino ata so pona ba taxe bozo yi ba l'état mais batala ka pe pona santé na bino ke place wana izo bonga te place wana ba salité place wana batu bazo kata ba nini ba misuni bazo teka ba nini ba microbe ezo leka bazo pekisa bino mais bozo kate lobi okomi na ba problème. Oh mama santé zaka sou bien te boye mama Château Rouge comme bela boye ba maladie mususu eyaka na place wana public et puis boye ba ke corona balobi ezongi lisusu ata soki ezo boma te mais ezo pesa pasi ba kosu ba nini alors bomi lengele malamu bozala bien bokeba na ba place public vraiment bande konanga salité eza mabe. Sikoyo na kati ya Congo wana tokomi na kati ya mboka na biso eza pasi na yebaka te na lobaka Congo ngo na yebaka te tokobanda kobongisa ngo wapi yango na lobaka to la musa conscience bato bala musaka conscience bazali bato bazo travailler bazali bato conseiller bazali parce que soki tolobi to sala ngote mboka na biso eza pasi pour ne lamuka eza pasi parce que tozana ba point nyonso tout eza ya kobeba. Ata point mon côté bakolo bake ata point oyo déjà eza développé to les étape mususu ba point musu élémentaire yo moko ka conscience na yo olobiki oyo eza te ke il faut ka service hygiène et ya kotala ngai mo na oteka biloko oyo ngamo pe bana nga bakoli yango ngamo ko pe bandeko na nga bakoya kosomba na kotekela bato est-ce que na kostiango te ezala propre na tiango ne sika ya bien ne sika ya malamu bandeko non botala vraiment na kati ya Congo bino bandeko bokendaka Congo bandeko na nga bozoloba o bozolia ba poison bandeko biloko ya kolia ekomaka poison food poisoning soki ozwi planche na yo wana o bakata biloko
okati nini poisson wana papa osokoli te ozwi viande lisu okati wana ozwi matungulu ozosukola eloko wana te biloko ne kokoma poison surtout soko ebeli bien te ekokoma poison biloko mosusu bato mosusu bazala na maboko mabe alambika lelo boye ebandi kose décomposer déjà biloko ebandi kobeba biloko wana so moto ali yango ekopesa poison okoko okufa donc nazoyi biso ezalaka poison babenga yango soki salmonella maladi wana eza poison yango ozomona nga nalobi bato mosusu na Congo baopesa bango poison te bilialia na bango abimi na bakamarade ameli mwa bière ameli bo ake kolia viande ya mabe ake kolia poisson surtout au poulet mayo eza mabe na kati ya Congo bokeba bandeko na biso na Congo baza na banticorps bandeko yebi biso ovandi esika salite yango bomona neti mutu ya liboma azobela te parce que nzoto na ekoti banticorps moko boye ya bamicrobe oyo ekomi koresiste na bamicrobe mosusu mais biso nde tozaka na poto bo toza trop clean nzoto na biso eza clean bamicrobe ebele eza te yango soko okomi na Congo ou bien okomi na mboko eza salite il faut sala attention na biloko ozolia na baplace ozokende kovanda wana nyonso faut sala nango attention oyo bato ebele basala nango attention te okozonga boye baye komona na basubstance ya poison na kati ya nzoto mais normalement bapesi yo poison te eza ke ovandeki esika mabe oliaki biloko mabe okendaki nkole bamama na kinkole katelanga liboke nga moko na opona naponi oyo naponi bazwi mbisi bake kokata mais place bazokata mbisi wana est-ce que bakozwa ngolo bakati kaka wana soki libongo soki lianza soki mbisi nini bakati kaka wana non ngolo azaka ba substance na ye oyo ezosenga te ke basangisa ye na malangwa basangisa ye na tilapia donc tilapia so bakati ye na place wana papa fo basokola eloko wana badesinfecte po bakata ngolo mais komona bakati oyo bakati wana soki ebeli bien na kati ekoki koboma microbe mais soki ebeli bien te na presse wana bozalaka yango wana papa mama ezoumela papa zela moke namoni msupe ebeli bien te omwana miso bo ebeli na monoko ebeli mais microbe ezalaki na kati ekufi te parce que donc dans beaucoup de bazan eloko ya kotester température ya biloko wana balambeli bino te bosala attention soki na ye bongo eza pamba te bato oyo bokendaki kolia poulet mayo kuna na Congo faut bosala attention botala bandeko na biso place babombaka yango bandeko zosala somo na mawa bo partager image oyo bomona yango bien na ete so na musika bomona yango mais na kotelema na lakisa bino po tozokoma pe na suka botala image oyo très bien oyo toza na kati ya salle de bain na kati ya Congo na kati ya salle de bain wana na pembeni nango eza lidusu place basalaka kaka pe basala besoin na suka kuna pe eza toilette mais banandimi te ke bautilisaka yango mpona problème ya mai ebandi kokende bien te mai ya pasi yango na bomoni bakoma basali yango lokola de toilette bon ale sikoyo place lidusu wana bakaka nyonso tu ezofermente na kati eza komata solo nyonso tu wana na kati ya poulet mayo wana eza basoso na kati ya Congo bandeko na nga na hotelema na olakisa bino de près botala salite ya modele ya boye yebisanga biloko oyo nyonso ekomi poison siko ntango kolia yango oza na bantikor ya mwana poto oza na bantikor ya makasi te bango na Congo bakolia na bango pele mosusu bayoki eloko te mais yo ntango kolia yango le mosusu mpe olali okolamuka te ekomeli au poison même si kutu obeli te mais pourquoi tu peux t'exposer ya kolia biloko ya salite boye lokola boye bakate place ni basali yango yaya kolia te na ba pays développé ba pays net de nord même na ba awawa soko ke na McDo ba komisa kotia ba restaurant polele ozomona sika bazolamba biloko na bino bozolia
ba restaurant so ekoma polele bozomona bato nde bazosala yo moko ozomona swe nini ezoleka wana bakoma kosala ngo transparent. Même na McDo ozotala soko ekosala na McDo okomona ndenge bato bafiona bazosala parce que bamona ke basalite eza malamu te na santé. Sikoyo biloko ya boye te mona mboka o vraiment ezali développé service ya hygiène alekaka yo muto otekaka problème ayo na yo kende kolakisa biso place ni osalelaka ngo. Service ya hygiène elekaka botuna bato nyonso na kati ya poto awa bateka biloko ya kolia kutu bato nani mwana mobali mosusu afungwisaki salon sikoyo alingi banda koteka omwa makayabu mwa boye balobi na ye NON o soki bakongole baye mwa cabri bashofele bango balobi non eza place ya suki okoki koteka eloko moko te même pas bière moto ya komela e place ya suki. Parce que tant bakata basuki pumbwaka eza bien te kaka suki o eza na mutu na biso soko ba omeli yango ekomeli o problème. Surtout soko meli mesh omeli o ya mindele ya milai wana eke kokanga mayo ba tester de biso ezaka makasi te suki wana bomona ezaka makasi même ba mesh eza bien te yo mutu kanga batu basuki na kati ya ndako na yo okanga batu basuki na salon. Même na cuisine, même yom to kanga bana basuke ba mesh, ozo kanga bango na cuisine. Bandi ko batindela nga fumbo moko neti Congo. Tala ba mesh. Parce que nini batu bazo kata fumbo ba musu bakoma koyana ba wenze, baza ko kanga basuki. Mama fumbo wana a kati fumbo na mona mesh kanganga ba mesh kota na kati fumbo. Na tala ka bonabi o makambuni na bwaki nanga. Yango fuko tala biloko ezouta na Congo ba fumbwa wana talango bien au moins lemso okuta ba mesh soko milambela kiango ya surtout ba mesh bolé soko ekangami na ba tester katani ezalo kwa gilette siko ba salite ya boye na kati ya mboka na biso bandeko nanga bozo imaginer eloko nye ko sala bandeko na ngai na kati ya Congo wana ekozaki kitoko te. Eza pasi bandeko eza tongo omela chia eza ba graine moko mike na melaka mosusu une fois par semaine, 2 fois par semaine, ça dépend. Eza bien pour na fer, eza bien pour na diminuer ba poids, eza bien pour na okitsa sucre, eza bien pour na okitsa tension et traitara nyonso eza ngo peka lokola légumes donc eza ngo ndunda donc eza très bien. Oh non mais l'on a 3 ans. Voilà bande on va na suka. Na la sabino ngo de près bon monango. Botala pour les maillots. Bomoni salité. Bomoni bilo boliaka na Congo. Botala. Ndeko moi sa ki alobi et salié somo tanga moni place bazo salango. Botala bande konanga. Bo fungola miso. Ah ndeko. My problème. Est-ce que peut ko sokolango ba sokolango bien? Bande. Oh ezaki motema mabe. Ezaki motema ya mabe moko na yebite na kati ya mboka na biso. Comment mutako koma na motema mabe na niveau ya boye. Oh ezako belisa baninga. En tout cas bande konanga boza na bopeto, bo partager vidéo oyo et puis service ya hygiène. Yango na ngena lo batoko bandela wapi na Congo. Photo banana na santé. Santé vraiment ça primordial. Santé n'a pas de prix. Mais service ya hygiène na kala ezalaka. Mais corruption pe ezalaka so baye emsu balobi eloko ezamana mute au moins au fini mutwana mbongo aleki na ye. Atika kotikelo pe moi qui tansi na yo moi réussi auto lekaki bakuti bien. Njoka bakuti désordre. Bongo lelo e commandeni. Est-ce que ezalaka kaka?
biloko ya moto aboye azo mérité prison 10 ans de prison. Moto ya ndenge wana tokobenga ye assassin oyo azoteka bapoulet mayo azosokola na salle de bain. Na yo mpe ozalaka awa na poto osaka bakwanga na salle de bain, osalaka makambo na salle de bain, eza place ya kosalela te. Salle de bain etondi na microbe oyo alei ni tomonaka yango te, meme ate osokoli ndenge nini, parce que eza esika totikaka bosoto na biso. À bon attendeur, salut, bye bye.